Merci Balandion social du Congo, merci Kabouya l'homme puissant, merci Nabino Onyonso, Boza couper sa mission confiance ou Boza soutenir Bitumba, résistant Bitumba Otoza Kobonango pour na libérer Mboka na biso Congo ndenge na bisaki bino pression oyobwe to bisaki bino peuple il faut se prendre en charge peuple il faut atelema abunda pour na intégrité ya mabele na ye peuple il faut atelema pour abunda pour que non MONUSCO na basoda wana état de l'est ba kende. Alors, le oyobwe, bozo mona bande konanga ba kongomani makambu oyobwe to banda koloba yango que no peuple congolais faut atelema. Parce que l'ike à peuple congolais etikali na maboko na bango moko. Parce que mutu moko ta koya de part et d'autre pour na kwa kubundela intégrité na biso. Pour ça na biso nyonso tozalaki que to mona présence ya secrétaire d'état américain ndenge alaki na Kinshasa ake na Rwanda kokenda ko condamner Rwanda na cadre ya communauté internationale où va siéger na sécurité des Nations Unies. Mais malheureusement, pas bon on a que batuana baza ko sa biso ba jeu tango biso tozo telemela MONUSCO akene na mboka na e azonga alonga na mboka na biso po bomona ke no batu oyo bazo considérer biso te baza ko chola biso bomoni déclaration ya monsieur Atoni tango komi na Rwanda lobi il faut ba congolais pe ba récupérer ba rebelle na bango Rwanda peut a récupéré les rebelles là bas. Mais biso nyonso toyebi que ba américain tolobaki yango ke batuana koya na bango na Congo ba ye premièrement pour na intérêt na biso ba congolais parce que ba lingana na biso d'ailleurs te. Batuana ba ye pour na ko consolider ba avantage na bango, ba intérêt na bango parce que ce qui est stabilité dans l'est, wana bango bazo tirer profit parce que Rwanda azaka mutu oyo boye bango baza koleka simana ye yango na bomoni Batouana baza ko protéger ba Rwandais au détriment ya biso ba Kongomani. Parce que soki botali na mikoleleki bomona ke no ba lobbying ezo beta na niveau international bisika oyo boye to mona ki mo nombre ba tuchi na États-Unis d'Amérique na liboso ya Maison Blanche ba simbi ba kaliko pona koloba ke no biso ba Congolais tozo boma ba Rwandais biso ba Congolais tozo ba cannibal biso ba Congolais tozo ba tumabe mais batu banso ba ke no biso ba Kongomani to boma ka batute. Mais pour mon instrumentalisation, pour vous dire que non, américain, parce que ces gens-là, que ceux qui sont pas dans la voie normale, ceux qui sont coopérés dans la voie normale, ils ont malongate. Yango ana ozomona bazo semer ba trouble na est au profit bazo kamindu qui va pesa barwande. Alors na Congo siko bobatali, ba ekozwa siko un président oyo boye ba yebi que non, il est manipulable. Yango na bozomona ba yei pona koloba ke non biso to eli bino 23 millions 500 000 dollars pour organiser ba élection. Alors tinenga bazoya na mbongo wana. Et ça une manière que ya ko imposer biso nani président Oyoboye et goza la volonté à peuple. Parce que moi je l'avais d'ailleurs dit quand un pays est occupé élection en mboka wana et ça n'impacte mon côté. Parce que nous irons faire des élections, oh déjà tu as dit que américain, belge, français, britannique, imposer déjà ça déjà na candidat na bango déjà oh on va préparer qui. Donc mes chers Congolais, il y a moi besoin on toujours continuer à sensibiliser pour que le non élection na mboka oyoboy et ça na katia occupation élection na mboka oyoboy et ça na katia maboko ya ba ennemi ba rebelle mboka wana eloko ekukukangola yango il faut peuple atelema na nzela ya soulèvement populaire na nzela ya révolution populaire na nzela oyo boy na boycott que notre peuple alembi parce que lelo oyo na zo bisabino na Sierra Leone plutôt en Afrique après ko bima na biso na ba manifestation bande komoko akomela kinga pona koloba non ndeko brino biso pe ba jeune ya Sierra Leone de toza aboy visa pas si ba tona bazonyo kola biso ba américain donc pays ça ne marche pas nde nazolo ba aboy ba jeune ya Sierra Leone bango pe ba mboate le pas pona ko telema ko bengana ba français ko bengana ba américain na mboka na bango. Alors vague oyo boy et ça une manière d'interpellation parce que monsieur Félix azo kanisa comme si que non nde tozolo ba que non ba américain ba longwa MONUSCO ba Rwandais il pense que lui aussi serait écarté. Tant que nous sommes étape par étape, il faut déraciner racine à partir de racine et puis étape et l'écolo. Donc nous voulons que biso mo pepe autozui. Yango bozomo na mettre fois to solaki na bandeko to sangisa ba force na biso na capitale.
parce que na kati ya capitale oyo boye force ezali ben si tu as mboka ezali il faut intensifier la pression dans la capitale pour que tu mettes l'ennemi na biso libanda parce que Chilombo il est là au service américain, il ne travaille pas pour nabiso. Yango wana pour que no makambo o est reçu exacto bengi ça surtout na bino ba étudiants. Parce que ba manifestation o tozo banda o bota la bino ba étudiants congolais. Pour que tu reçu ils ont senga ba étudiants, il y a ISTA, il y a Unikin, il y a ISC, ISP, il y a INBTP. Donc, tous les étudiants au Bouzali, tous ont préparé conférence de presse. Biso na bino ba étudiants, parce que tous on a besoin. Bon, on a pas bino ba promesse, ba trace académie, ba wifi et pas ya Chilombo Tshisekedi, ba bilo kwana nyonso et reçu. Alors, pour que tu reçu soulèvement oh déjà biso ba prino mimbenga na bandeko Josué Mbungu na ba maman aussi à tosali déjà ba avancer déjà to kena to bandi déjà ko tambola masu a déjà su forme. Alors on a besoin tout congolais bisuko zali parce que diplomatie américaine bon ba kena na Rwanda ba ki ba changer ba lobi maloba misusu cela démontre que non ces gens là baza derrière Rwanda biso organiser que non ba tona ba koya ko s'appuyer na expertise oyo boye Nations Unies et lobby mais pour mon akeno Monusco na ba américain ba ça ba tout moko ba ngo ba kei ko voter voilà boka na mboka tout ça cela démontre que non l'absence totale ya mboka ya l'état ezali na ne ça ko représenter l'état eza Chilombo oyo ba yoki mapona mi peuple congolais yango ezo senga siko biso ba soto telema parce que ba tout temps ko pesa 23 millions na bango ba ko imposer biso candidat oyo boye à cause de la volonté de la communauté. Moi, je l'ai dit et je continue toujours à sensibiliser. Ndenge maman aussi après ça biso espace pour nous sensibiliser bandeko, pour nous télémisa bilingue au tout ça dans ma cache parce que ndenge na bisa bino la jeunesse n'est pas l'espoir de demain, mais plutôt la jeunesse est l'espoir de maintenant. Donc biso na angle tout ça na vite déclaration à monsieur Tony Bleken Koloba Bongo, il a fallu ce que tout ça qui na gouvernement responsable. Il y a qu'à déclencher guerre na Rwandais, il y a qu'à bangisa Rwanda et puis qu'à faire terre Rwanda une fois pour toutes. Parce que tant qu'on besoin de toujours qu'à déclarer, Koloba, la déclaration, Rwanda continue toujours qu'à la chérie et pas américain, boye ba yango mboka na biso to toujours na situation où to za nango. Alors, na bisa kimino que makambo zo lekana na mboka na biso za ba comédie. Bomona ki na procès à Vital Kamerhe, procès à Sajou. Théâtre de chez nous. Dans le baki que Jean-Marc Aboun n'est pas un opposant. Et ça va comédie batu obobazosa et sabiso aujourd'hui on vient de libérer Jean-Marc Aboun. À la limite 2 jours en prison à Makala. Il est rentré calmement en homme libre chez lui. Ba miso bazolo ba résidence surveillée mais nyonso bino bozomo na wana ezaki ba biloko oyo ba pièce de théâtre ezala qui préparé pour na kotali c'est que non botala makambu oyo boy eza distraction tango biso to banaki ko bunda pour na makambu ya ba Rwanda ba Jean-Marc Kabund wanda ko mera ba champagne tango to makambu Monusco et bango ba créer événement pour que le peuple congolais attend que voilà Jean-Marc Kabund pour ça Félix Koso nyonso wana peuple congolais nous devons sortir na kati ya distraction parce que batu oyebu ba yebi que le peuple congolais déjà alembi bango ba yebi que bazana eloko ote ba ko yebisa biso nde bozo mona bazo créer ba épisode par épisode. Alors nous avons la chance que tous en bilenge oyebu tous en batu oyebu tous ko télémisa peuple tous ko sensibiliser bilenge parce que bitumba o ya résistance ezaka te botiki rango mona mboka mama océan ndenge bazo filaka e bazo landa itino hôpital boto ebité donc tout ça ezaka que façon ya koluka ko faire terre batu oyo boye bazo loba vérité batu oyo bazo bundela pona mboka batu oyo bazo télémisa peuple pona ko se débarrasser na ba force obscure pona ko se débarrasser na batuchi ba Rwandais o ba komi ko sala ka ba lobbying na bango pona ko talisa na monde que non voilà biso ba Rwandais toza victime ya ba congolais et ko son ndenge ba sala ka yango encore en 1994, tant au génocide na Rwanda. Alors nous devons être très prudents parce que makambo wana tindenge bozomuna ba américain tindenge bozomuna ba Rwandais bazosala ba sitien na ba Angleterre na États-Unis d'Amérique na Europe bazar soutenu par ba américain bazopesa bango ba moyens ba disposer ba moyens pour na koluka toujours ko sala ko déséquilibrer ba congolais. Alors mais biso ba imboka biso ba kongomani o tozo bunda bitumba pona mabele na biso tango tozo tuna bandeko na biso bo soutenir biso parce que nous n'avons pas ce gens-là ne nous aiment pas ba belge on ba linga biso té bon moi biska o ba komi ko tourner biso
Bon moi bisa o bato ba komi ko luka ko lekela biso na esprit. Mais tant que la appel ndeko d'ici fait du mois le lot ça ceux qui les 12 ceux qui les 4e. Bo soutenir biso ba résistant. To bimana balabala mi piko ya ba kongomani to za plus de 12 millions 15 millions na Kinshasa awa boy. Ceux qui yotindi ndeko Bruno oyanga contribution yango $2 na ngai, $5 na ngai, $10 na ngai. Bo bimisa ba jeune, bo telemela chilombo bo benga na Félix na ba Monisco na nyoso bazonga na mboka na bango. Mais malheureusement ba kongomani balingi kende monsieur Atoni Ayaki aya kolobanini na ye na so minduki na kende ko muna na place na bino na ye na benga ba américain. Non, c'est une illusion. Oh boso ki biso ba congolais tozo continuer toujours ko croire boye bango nous resterons toujours batu oh boye tokolela. Donc déjà batu on va comprendre biso que nous sommes un peuple soumis. Nde ba yela biso na ba culture na bango. Ba yela biso na ba religion na bango. Mais ce qui te commis un peuple insoumis, le quoi biso ba Bruno Mimbenga. Un peuple soumis aza mutu oboy. Bonyokoli, mais aza toujours déterminé. Ndenge to monaki na exemple ya ba vietnamien face ya ba américain. Bango na un peuple soumis à l'obakaka, à déclarer kaka, à se funda kaka, botalanga bazo salanga boy. Mais un peuple soumis, insoumis plutôt avant na kimia a caissé bakou. Et puis, à l'outil solution, il y a s'échapper de tout le monde en Afrique du Sud. Mais quand nous, les Congolais, nous voulons toujours faire de la politique, il y a des déclarations, il y a victimisation, nous resterons des éternels. Il y a un autre bengi sabino, bande kunanga nyoso ya diaspora, bande kunanga ba Congolais, autres na kati ya mboka na ba province. Bino o besoin na besoin de changer. Bino o besoin na besoin de changer, il y a comment un changement au Congo. Parce que bitumba o biso to s'engager, to kozonga simate, biso to lobby, mission na biso. Les Rwandais rentrent des sujets, Monisco balongwa et puis biso ba Kongomani to benga na Félix na pouvoir tozo amokonzi oyo boye à cause de la pio ya ba américain te parce que bon moni ba américain ba pesi biso ba bandi déjà kotalisa biso ba candidat na bango batalisi biso ba candidat na bango o ba koya non seulement que ba kosala pona biso mais ba kosala d'abord pona ba américain yango bo bona ki ba tourna ba kenda ki ba sala ki ba bloc patriotique pour que basa la politique oh boy ya ko prouver batou. Donc ces gens-là ils sont tout pris pour bazo pouvoir dans le lengi ya mabe pour ceux qui ba zuité et kozala soni pona bango. Mais ezapé danger pona biso pona mboka. Tango bino bo bandaki komi benga ke boza populaire. Tango ba ki no peuple aza na bino. Mais le oh bobo ko la politique il y a ba règlement de comptes. Tout ça ils a eloko mo mabe. Yango to so bengi sa ba kongomani d'ici le fin mois ya août. Toza en action liboso ya Monisco et puis série ya action tokozonga na ambassade ya Rwanda lisusu pona kokende ko benga na ko kanga même mbala oyo boy ambassade ya Rwanda. Alors ce que zambalo ya liboso ya koyamba kolanda mobundeli ya mboka les résistants Bruno Mimbenga bo s'abonner na Océan du Congo parce que nous avons une mission ya ko sensibiliser ba jeunes ya ko telemisa bilenge pona ko libérer mboka na biso parce que élection ce qui bokene élection en 2023 ndenge na solo ba awa beaucoup recourir à zéro beaucoup zonga ka non de ko Bruno to bunda bitumba mais comme biso totali tolobi mboka eza occupé mboka ezo ba ordre libanda mboka eza na ba kambi oyo baza na niveau te ya ko représenter ya ko ba pe non liboso ba américain. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Il faut totelemisa peuple congolais na nzela balabala parce que na nzela balabala solution ko ya plus vite que possible ndenge ba jeune ya Sierra Leone ba mboite le pas ba jeune Mali tango bazo telema bazo tala te que non na kokufa et voir d'abord la patrie bazo tala no mabele ya ngonde eza important pour Nabiso. Parce que ceux qui te bundité, boye bayango, nous serons toujours des grands plénichards. Yango wana tozo beng se bandeko tout. Ba jeune plus ya Kinshasa. Bandeko na nga province bozo komela ngai. Keto kabola bandeko misus non. Nous voulons d'abord tokutano na ba étudiants d'ici to comme va faire 10 mois. Bandeko pe bozana ba possibilité na ko soutenir biso. Beaucoup peu ko lokwana Bruno bozana ba besoin bosona ba étudiants bozo salle oyo boye bokuta na bosolo la parce que makambo o biso tozo bunda tozana projet ya munene parce que lutte na biso eza ya révolution populaire. Lutte na biso ezali ya ko mema peuple congolais azwa amizwa à charge pour na ko défendre intégrité ya mboka nae. Soki ba bilenge ya bamboka misusu bakomi kolanda banda kisabiso ba Bruno Mimbenga. Pourquoi bande commission tozana ba na Kinshasa boza toujours na milangwa na masanga na ba futilité si ma ba leader politique o boye bozo mona bazo senga ba mbonga pe ba militant na bango na ba diaspora pour bakena osenga bakota na ba bureau na ba États-Unis na ba lobbying. Nyo sonné zotali sake
ceux qui battent na pouvoir ba ko travailler pour na biso te yango ezo senga sikoyo boy na mwana Congo nyonso ezo senga sikoyo boy na peuple congolais tout wa yoki mbela ya Bruno Mimbenga ba étudiant j'insiste plus sur vous parce que c'est vous votre avenir est en danger. Tous en a besoin na bino ba étudiant bobenga biso pe to ko benga bino je crois tout temps bona bande ko océan ba José Mbungu pour na kokende ko bengisa ba étudiant pour to pesa bino date au to ko sala point de presse pour to solo na bino et puis to conjuguer ba effort pour na ko banda ba pression na balabala. Raison pour laquelle les alilo bomoni vient na ngai kulutu na ngai ale bolozwa pour na ba analyse na ye pour na ko telemisa peuple na nzela soulèvement populaire ba ale bolozwa akomi lelo victime ya menace ya régime ya Chilombo nyonso na pona nini bazobanga mena sola kina kulutu ale bolozwa azo vivre ya kobatama ndenge moko pe ngayo na zoloba awa boy tuzo sala be mission na ba condition moko ya mabe yango tuzo na besoin na bino bande kuna biso parce que lelo soki biso to kufi et ko sala pe pas si pona bino parce que biso tuza bilenge auto telemisa yango tuza na besoin na bino bo sunga biso tutambola kama kolo isa teke nde bande ko biso bazo finga non isa pour que bo protéger biso nous combattons les combats na ba rebelle wana na kati ya mboka. Parce que Félix c'est un rebelle, il est connu de tout le monde. Parce que Moutoua Lingamboka nae. Tant que biso to bima pona ko benga na MONUSCO. Il y a Zawana toujours botalanga basalinga bo, n'est-ce pas, il est l'ennemi du pays. Donc nous sommes dans un état où soki to bundi te mboka eza mboka mwana na mwana. Yango wana bomoni to yaki lelo pona ko sensibiliser plus ba étudiants, tozo kutana bino poto solo là, poto planifier ensemble parce que nous sommes des jeunes où tous en a besoin, il faut pepe à téléma. Ceux qui bino ba étudiants, ba élèves, ba tunna mutu, bo télémité, boye ba ok non, tokoza toujours ba maléré. Donc révolution nyonso etambola ka symbiose na ba étudiants, ya wana bo moni to bengsi bino boya tout ça la force na fait dis-moi tout ça sur liboso ambassade liboso ya MONUSCO et puis nous allons retourner dans l'ambassade à Rwanda. Donc il faut soutenir biso na $2, $3, $5, $10, $20, c'est la possibilité ça nango pour que ndenge to bimaki na MONUSCO mardi passé ngambala o boto bima même 2000 personnes nde bomona ki tulwa ki ba bus to yaki na ba bilenge o baza misika to disposer ki ba bus pour que bitumba biso ebota malamu. Alors bino boza na Europe bino boza na mboka numéro ezali wana plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 bo soutenir ba résistant parce que espoir na mboka na biso esimbami na maboko na biso liboka pipi esila so na mokolo moko ndina robango plusieurs fois soki nzambe alingi tokutana na bino na mikolo ezali koya matondo